Une fois de plus, je présente mes excuses à mon frère pasteur Walesa. Des excuses sincères. Et vraiment, je demande pardon. Papa Vincent Makela, si au moni, ngana au totali vidéo ya umsali ya nzambe de Nilis, asengi pasteur Walesa bolimbi sitomoni be mission basala ki pasteur Walesa aleka ki na l'église na en plein air, batumu basala ki band. Bango baza un esprit inférieur. Biso toza un esprit supérieur. Soki bango baza ba prophète, ba mwana siko ke to piéger bango. Mais baza ba prophète à lokuta. Toko so bango. Eza ma mingi pona l'église locale. Eza ma mingi pona l'église corps du Christ était. Mais eza ma mingi pona l'église locale oyo batomi ba komisa ba église na bango lokola ba ligablo. Na vie na ngai soki pona kaka ngai église lokola ya pasteur de Niles ata nzinja oko ta sukuna te moi ni pela nzambe oyo abika ayiko samba l'église ya pasteur de Niles mais pasteur Walesa aza fouté. Donc, si tu as une macabre, donc parce que c'est ça qui a raison. Il y a un complot contre eux. Hébreux 12:4 dit recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Il y a un dernier, même à ta verset ici. Verset personne à yangote. Alors, Hébreux 12:4. Mais c'est yangote. C'est ça le problème. On ne va pas confondre. Caleb, Hébreux chapitre 12, verset 4, selon Denilesi, Oyapesi. Ok. Hébreux 12:4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Oh, Papa Vesamaya Lobeg lo Mususu. Hébreux 12:4 dit recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Il y a le but chercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et ça, en côté. Au moins, ce qu'on dit, c'est souvent la balance de Mabunga. On a souvent vexé, troublé par l'ensemble. Il y a dans les réseaux sociaux et les églises. Mais, or que verset y a Pessuana, n'est peut-être sur la Bossanaki, si on peut même confondre, et ça n'a toujours dans Hébreu, chapitre 12, mais verset 14. Mais elle va y 4. C'est ça, nous allons confondre. Mais le réseau comme Sangaï, voilà ça Sakunda qui est déjà. Sengi bolimbisi alors bolimbisi wana sola bi bolimbisi wana yes akunda qui est déjà bible lui que votre oui soit oui que votre non soit non sikoyo agenda ko timo la ya bimisae ciel ouvert lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balinga mina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert
ndeko landaka yango ndeko talaka yango oro na Vincent Makeba. Mbote bandeko ya Ciel Vert TV, merci na ndenge boyo continuer ko sala na Ciel Vert TV. Tozomona ba vive mezola ezolanda mata nzambe ya patriarche Vincent Makela, nzambe ya basali ya nzambe azanga te na kopambola bino azongisa na volonté pe na bolingo bola sa kati na Ciel Vert TV ba na nzambe nyonso tu bolingaka na pesi bino toujours merci. Sans oublier na équipe technique ya Ciel Vert TV bandeko nyonso tu basalaka ba apportaka une pierre kati na Ciel Vert TV ezao ba monanaka na ba o ba monanaka te na pesi bino vraiment merci nzamba pambola bino. Sans oublier les révérends Vincent Makela patriarche DG à Ciel Vert TV na lobaka soto le 565 na ba poste téléviseur na bino na kati banda ku na ba téléphone na bino eza na grâce ya patriarche Vincent Makela abimisaka sala vraiment effort mingi po bana na nzambe baza édifier on appelle ça toujours merci pour na encourager à continuer toujours comme ça la grâce ya Ciel Vert TV pendeko yo mtolingaka ko sunga misala nzambe sunga Ciel Vert TV ndenge tolobaki même na moins petit rien quand na Ciel Vert TV nzamba ozanga te ko pambola yo pona ba matériel. Et à Ciel Vert TV, tu as toujours c'était sunga. Nzamba pambola bino na bosa internet na caméra na moni Caleb, ingénieur Caleb, yede mto ben dabiso ba image oyo na sans oublier na sima na moni pasteur Meshak azara na zola na émission oyo en live nzamba pambola ye sans oublier mama Bene Makela, mutema ya patriarche Vincent Makela ye pazali journaliste munene ya kati ya Ciel Vert TV. Merci. Vraiment né na loba ki lelo to une émission na biso sujet to lobela lelo ezali ba aventure na bonzambe et soit disant la basali ya nzambe toujours continuer toujours sujet wana to mona ki pasteur Vincent Leka qui aventure la mission te leka lobela ki pe yango mais toujours mona ba aventure onzo et continuer toujours vraiment sans oublier sans plus tarder avant na yamba mutu o na epa na ye to senga nando élément ingénieur Kaleba ko tsabiso na nous pona élément wana bo to rozonga. Chers frères et sœurs, chers éditeurs de Dieu, en rapport avec les dossiers entre moi et les pasteurs, mon frère Walesa, je viens présenter mes excuses. D'abord devant le pasteur, mon frère Walesa, devant l'église, devant la famille tout entière, car ça aurait été mieux que j'informe les pasteurs, mon frère Walesa, dès que ses enfants étaient venus au sujet du pasteur. Malgré les tensions qui étaient entre nous. Hébreux 12:4 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. » Une fois de plus, je présente mes excuses à mon frère pasteur Walesa, des excuses sincères. Et vraiment, je demande pardon. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse tout le monde qui m'ont suivi en ce temps. Merci. Ok, merci. Binomo Bomoni et les Mawana Wanezalaki, pasteur Deniles Bomoni Azoleka, qui en public, Kosenga Bolimbi, c'est pas pasteur Walesa. Vraiment, tu es marre, pas patriarche Vincent Makela. Tout le monde a marmou et commis que les quatre tu es bien que pasteur Vincent Makela a le barabien et bien a expliqué mais parce que Balanzambe émission pour image de Nile Sassali Balanzambe bengi biso botala logo pasteur de Nile Saleki tala marmou sali bon biso tout la réponse valable au PSAT il y a un autre côté il y a patriarche Vincent Makela pour na après ce point de vue na nazo saluer na pour na Balanzambe. Shalom révérend Vincent. Shalom l'homme valable évangéliste ingénieur. Moi, je suis un petit frère Jésus-Christ, cerveau électronique qui nous a pambola yo pour l'invitation. Merci beaucoup, Patrick Vincent Makela. Toujours vraiment pied levé. Vous allez qui vraiment prévient aussi l'émission. Mais pour na. Nazaki tu as là. Ouais. Nazaki moi là to sengi na maman Bene à ça qui a la musayo. Vraiment pour ba nzambe va déranger biso makasi pour sortie médiatique automoni ya ça nzambe. Patrick Vincent Makela vraiment limite biso non pour na to déranger vraiment même chose ba programme ne répond limite biso Patrick Vincent Makela. Te boderange ngate eza musana biso te
biso toza balobeli ya nkola tinda biso poto loba Bible qui s'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc, biso toaka koloba na tina ya nkolo soki moi ba dérapage ezali to likamoko boye to ko éclairer ba nzambe ko éclaircir bango. Il faut to sala yango o senga boni pour na ni lisumu no sali. Ko to sali musala nzambe po libota nzambe bazala éclairer, libota nzambe bazala édifier et ça kitoko mingi nzamba pambola yo l'on valable. Merci beaucoup Papa Vincent Makela, patriarche. Otoyebi ko umemi na misala ya nzambe ozali pe conseiller spirituel ya bana ebele ya bato ebele nzambe vraiment komisa oza même sentinelle pona ko éveiller ba milimo ya bato. Papa Vincent Makela na si omoni ngana o totali vidéo ya umsali ya nzambe Denilis asengi pasteur Walesa bolimbi sitomoni be mission basala ki pasteur Walesa alekaki na l'église na en plein air bato mo basala ki band na bango baza na esprit inférieur. Biso toza na esprit supérieur. Soki bango baza ba prophète, ba mona siko ke to piéger bango. Mais baza ba prophète à Lokuta. Toko so bango. Nde bango ba kei ba kutoko bandoko cha siko ba ojo eza 8. Boko landa conversation na ye na mwana wana ya nyoka nde bandoko yebisa. Boko landa conversation na Denilesi. Boko banda te toyeko kotsa kabwidi. Tango ekomi na suka nde yebisa mwana wana ke Denilis azokosa ye po Denilis alobi ke okosala émission soko sali émission ale okoloba boye bazaki na batu na ye basali yango na ndako ya Denilis bokosala na porte na ye soko sali kabunju alesa koyoka soka ayoki nga nakutanaka na ye nakokende nakoyebisa ye ke tosololaki deja na bana wana namoni bango basengi $200,000 et tango ya kopesa $200,000 ata to discuter na 150 100 na peso 50,000 yoke na poto. Papa Vincent tango zo mon église si le point de vie na yo analyse ni rosala pona marambo ezama wa mingi pona l'église locale ezama mingi pona l'église corps du Christ était mais ezama mingi pona l'église locale oyo batomi ba komisa ba église na bango lokola ba ligablo ba comme lokola ba chef coutumier ce qui azawana au kilo belo côté au ça de ba n'importe quoi yango ba makamongo to ça ko condamner eza yango yoti donc na pesi mbote na banu so nzemba so na biso nanu nzamba pambola bango po ba ke mingi baza dans les faux mais malheureusement ba courage ka bango baza ko appuyer bango baza ko bebisa bunzambe donc église eza place ko sakana ngo te église eza musiquité eza place de sanga likelemba te et puis une église mutakoza la fanatique à mutute oui église to yaka potobika to ka parole de Dieu to za la édifier to biki sabo mo na biso pe milimo na biso pamba tena mukili to za ba passager to za ba lekinzela to sambela rapoto hériter la vie éternelle. Mais malheureusement l'église est comme ça ressemble à pasteur Vincent l'église au pasteur Vincent Fongola au comme fanatique à passer Vincent au comme fanatique aveugle bandorobel msanga pona moi tâtonnement moi muke hein tokoli ozomona mo ba lapsus ezana sala maman muke na munoko donc moi tâtonnement pardon moi au comme fanatique ya mosali ya nzamba azo kambayo azo sala mabe mais yo oza ko applaudir aza ko déraper ozo beteka maboko aza ko sala n'importe quoi ozo beteka maboko na vie na ngai soki pona kaka ngai église lokola ya pasteur Denilis ata nzinja oko tasukuna te. Papa Vincent bana nzambe bazala kuna Papa Vincent ba pate ya nzambe baza kuna wana baza bana nzambe te crois-moi wa baza bana nzambe te baza begari moi ni pela nzambe oya bika aiko samba l'église a passer Denilis ate a prophétiser comme casse bana nzambe linga ba prophétie ba prophétiser nzambe lobela bango Papa Vincent siko so nzambe lobeli yo ba prophétiser pona yo et non échanger na vie na yo donc kufa souté nzambe lakise mamozo ela ye ba bénédiction na mnoko ya prophète Denilis to samba la pas ba prophétiser pona bisoté to samba la pas zo ba vision té mais to samba la rapport to gumba melankolo yesu azankola milimo na biso po mokolo ango to bika oyeko bika na malaria okobika na maladi songolo mais un jour okufa kaka Jésus a sexé qui Lazare mais il est Lazare azala bomo ité
akufa kaka tosambelaka mpo toprépare éternité na biso me na musuni boye na mawa ya nzambe tozala garde tozala protégé tosambelaka te ke mpo baprofetie mpo na ngai mpo basala soki nini mpo na ngai babetanga soki nini non tosambelaka na ntina na yango. Donc c'est ça le problème. Et puis il faut que la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Alléluia. Et ça te que sert. Nazoma sert mon kingabwa, nazoma sert mon limité. Ça c'est pas la prophétie. Non, monsieur Zabiloba loba. Et Zabiloba loba. De faire ça la moi keba natina na yango. Yango moni bato mingi bazango bunga, bato mingi pe babungi, bazo zela bali fene l'église pour la biloko ndenge wana. Évangéliste Cédric. Oui, il faut faire attention. Ouais, ok. Merci beaucoup, Papa Vincent. Mon toyebo et vraiment na lobaki toyemba ou même ngapé na qui préfère ma seule émission au thé. Mais toye pour na ko édifier ba nzambe pour mitema ba nzambe ezali repanza na beti. Papa Vincent tant que tout le monde est loko oyo. Tout le monde qui émission sur les kato ba mamo pasteur de Walesa. À l'église qui bande comment on a quatre églises de sont 4 personnes, 2 personnes. Alors belle maman pasteur de Nil sali complot pour monter et le remoro pour passer dans voilà ça bimisa mbongo. Biso to boulaki on va aventure mais tout le monde pasteur de Nil c'est aller qui même na lieu public. Papa Vincent bon pour na rosenga muninga no musala nzambe bolimbi. Il faut les gars na lieu public Papa Vincent. Ngape la monnaie le robe aventure. Mais passer le voilà ça za fout. Donc, si tu as un macabon de qui doit passer, voilà, c'est ça qui a raison. Il y a un complot contre eux. Oui. Parce que mon délai, c'est le bien que banana yo bayaki pananga. Bago salani. C'est ça le problème. Et puis ceux qui banana moninga baye panayo. Baye panayo. Baba akise papa na bango na ba fausseté moko boye. To na makambo moko boye songolo ate salamaki. Yo fo yamba bango. Oh, c'est comploté contre moninga na yo. Et salaka. Salaka te. Obéissez frère. Toza molimo moko. Toza nzambe moko. Toza la bokonzi moko. Yo koyamba bana ba uti l'église à moninga na yo po bo se comploter contre moninga na yo ozoluka nini po kaka obebisa lokuma moninga est-ce que on est abunzambe mona bunzambe te ozomona ke bato baza bato nzambe te baza basali ya nzambe te et puis boye bo sali complot na bino po bokele bimisa mosali ya nzambe mbongo est-ce que biso to sala nzambe po na mbongo Bible dit que tout le bosso bokonza likolo oh non se kotikala et kopesa mena biso après bambongo mabala babitu kabanini ezala kola batabisi ya bokonza likolo soko si bokonza likolo Dieu aussi peut permettre que ozo biloko yo pour quand même na sala moyo oyo ozala pe moi mutu mais ngoza priorité te mais comment yo comploter contre ndekona yo baninga no ba ne ba ye soko za vraiment sali ya nzambe yo to pamela bango oui ozong sa bango na nzela bibo bikene ko toucher ou na ngate mais yo suis bana moninga na yo baye kuna bosali complot njoka pe complot ngo za ki piège njoka ne ba piège aki yo bon yo pe komona ka ba makambu oza prophète à nation o mona ki te pona ninge ba piège yo wana likambo papa vesa c'est ça le problème. On était même na ndi pe nango bi ndekole salobi nepse ki bana ngai bokende akomode lokote asa faux prophète marqué pe wala sa sala ki mabe aki ba sala bongo te taki homme de Dieu mais bezo continuer et ça mabe okoki pe ko bomba dinté musala non nako bande nini okoki pe ko sala elo boka ndengo na te pota la soki réellement za livrer toi ça faux vraiment donc hier passé voilà ça aza mosali ya nzambe akoki pe suko piéger moninga na musala nzambe ndeko na etete akosala ngote malgré basala ki mabe il fallait tika ne kaka nzambe yebi ko suki sabatu bible biki c'est à moi partir la vengeance et la rétribution nzambe yebi ko suki sabatu na kote kuna pe ndeko wale sala ki mo mabe mais dele sinda za penza na centre ba mabe siko mbongo ngo aswango te omoni donc nzamba bibisi bolumu de polele ke azalaka fo
po ezamba na liboso te biloko bongo esalama mbala ebele po kaka luka azwa mbongo denlesi azwa bambongo ebele atonda te bambongo ngo ozwango ti okende yango wapi so oza na 3 oluki okoma na 4 te wa eza mpona bapaye bible lobi soki oza na bilamba kolia mpe oza na bilamba kolata oza na biloko kolia mpe akomela ose kontate na yango okozwa yango ti okende yango wapi omoni piège basali ye sikoyo pardon oyo asengi naza komituna question abangi mpo parce wana saza na foule ana bana ebele abangi bakefunda densi ata na 5000 personnes yango abangi to asengi mpena pardon na motema moko mpenza eza mpenza sincere te abangi mpo na foule wana te abangi ne nzambe te abangi nzambe te densi abangaka nzambe akomosala nzambe oyebi nalanda ndeko na ngai ngefa napesi mbote esika azali alobi banda botama amona basali ya nzambe mabe mena amona mosala ya nzambe mabe lokola denlesi te mais mutu na ye bazalaka communauté moko ti exemple ekamisaka nga communauté moko ekamisaka ngai aza évêque na ye alobaki na ye bien mais baza bato ya libulu moko nge ekamisaki ngai abi amona bato ya mabe basali ya nzambe mabe ma denlesi eleki mpo abangaka te asalaka makambo kaka soni te amona teke bato azomona ye ateye évangile mpe ateyaka évangile azobena na bandumba ye aza boye bandumba baza na bilamba mikusi soki bakale soso banini bazongulu te boye na nsima bazobina bangulutaka ye donc ekamwisa ngefa aza artiste papa wana ezaki na cadre ya artiste wana alokonoki pasteur inteke artiste aosala banzembo bapétage artiste est ce que bosala nzambe akozala na pétage non donc bolimbisa asengi wana eza bolimbisa lokuta abangi nde abangi pasteur walesa aza na barelation oleka ye nayebi te mponga barelation pasteur walesa nayebi yango te mais nde lokola pasteur walesa alobaki ke fo bato bakende ofunda ye ata 20 000 personnes bakefunda ye peut-être abangi yango mais eloko ezokamwisa ngai walesa asa akundaki ye déjà akundami ye asakundaki molimo na ye na église oyo azokamba tokunda ye bakundami sikoyo eloko ngana za komituna question walesa kende kokundola ye bino baza ba homme spirituel okoyeba so mutu akundi mutu te wana fo kotuna walesa kotuna pase walesa sikoyo kona sengi bolimbisi akoma bolimbisi wana soka yebi bolimbisi wana yes akundaki ye déjà bible lui que votre oui soit oui que votre non soit non sikoyo akende kotimola ye abimisa ye babi pardon libéraka papa pardon akozala libéré na pardon mais c'est ça le problème nga na lobi soki sikoyo passé wana sa pardonner ye sa akundaki ye déjà akende kotimola ye c'est ça le problème pour ça kundaki déjà donc dès to saboye passer de laisser ça jako kundama quelque part basi ba kundaki ye sikoyo soki passer wala sa limbisi ye bayokani parce que wala sa akokende pa ba kundaki ye na ba noso ba kundaki pa denilesi baketimo la ye azonga na église quand ninga lobaki a récupérer maloba wana a retirer ozomona bunzambe comme na ba aventure ya ko sakanate to sala nzambe kana solo to sala nzambe pona ba best eza malamu te l'homme valable évangéliste c'est pas bien et puis ba passer ba toza ba ta dignité to sala kama makambu terre à terre te to sala kama makambu pona ko édifier libota bana nzambe moi zo sala ma oyo oli édifier bana nzambe et comme le ba aventure et comme le ba théâtre d'église et puis et comme ça bana nzambe comme ça ba tout ben crédit et ça malamu te pasteur et na bata passer flamme batu l'homme valable c'est ça le problème. Merci beaucoup Papa Vincent ozol bagito ko bana nzambe na si o mité mezokaki maloba na vraiment esukoli mité malaba Papa Vincent elo msu tozaka na kata domaine ya dossier oyo parce que bana nzambe pe balandaka TikTok balandaka internet ko lorsque ba mona bino ba papa o bokadera bango bazomona ba biloko oyo soki esala meli bana na bino molimo
l'équipe na te na lieu public ça papa fait ça. C'est ça le problème. Soit disant comme mauvais exemple. Likamouke TikTok, likamouke na réseaux sociaux, likamouke na nini. Or que biso makamna biso Bible pesi biso ba procédure to ko silisa ngo. Soki lelo za likamna nga Bible bina benga yo. To solo là. Soki to yokani gloire à Dieu. Soki kala mutu no moko de sa yo kité. Na bengi bato mbele to bato misato. Bazala ba témoin. Ba yoka makam oyo ngano to zondongbana. Soki ba yoki te na bengi église. Soki ba église te mutuana to déconsidérer. To comme ko tangelo ko mo pagano to mo kongo na pako. Bible pesi biso procédure. Mais lelo basali ya nzambe o bazotanga Bible ngo ba biso moko tozoka ko sela makambo to tanga kate. Ezobona ke bato wana ba benga mate. Bato mingi ba benga bité pe bo sala nzambe kana solo te. C'est très important. Il y a comment donner ça même à verset précis. Verset précis na yangote. Hébreux 12:4 dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors Hébreux 12:4. Mais ça yangote. C'est ça le problème. On ne va pas confondre. Après si Hébreux 12:4. Et ça yangote. Na Caleb. Tana Hébreux 12:4. Oh comme Kamelobi. Ce qui moi ezali. Bande comme avec beaucoup d'attention. Verset au dernier s'appelle si. Et ça yangote. Yangona ke baka menta ba tusuba baleka kana ba réseaux sociaux mukem ki apesi verset mukem ki apesi verset ngana yo sito na nande komoko avec les réseaux sociaux apesi verset to tengo na Bible ah yo moko le biango makamba lo bien saté mais le ko la batu ba faire na bangote un chapitre là avec ça les ezala raté ma pesi yango toke Caleb Hébreux chapitre 12 verset 4 selon de l'Ilesi oya pesi toke Hébreux 12:4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Papa, ça m'a dit le Hébreux 12:4 dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Il y a le chercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et ça, en côté. Au moins, ce qu'on dit, souvent, on a balancé sur le Mabunga. On a souvent vexé, on a troublé par l'ensemble. Il y a des réseaux sociaux et les églises. Mais ça veut dire vexé. Mais tu peux savoir, tu as 2-3 versets, tu as l'équipe pour exhorter. Mais si tu as sur l'émission, tu as verset, pour l'examen, tu as la connaissance. Non! Tu as Jésus. Basé sur une époque où la Bible est époque na bango. Mais basé sur ça les rêves. Bible, Jésus a dit vous sondez les Écritures. Vous croyez que vous aurez la vie en elle. Or, les Écritures parlent de moi. Est-ce que vous comprenez? Vous sondez la parole de Dieu. Vous sondez la parole. Nakati ya makomi. Boka sage malobana ekobi sabino. Ndoka ne maloba bozo tanga ezolo belangai. Tant que Jésus azalaki vivant. Na musuni. Azalaki plus que l'écriture. Alléluia. Donc, ce que ça na Yesu, aux autres la tena ba ya ma comité. C'est ça. Au moins que c'est ça côté qui na katanda kwa nzambe l'époque wana. Oui. Azui rulo. Abaloli yango. Azui mukana za économique les yeux de Dieu sur moi. Parce que les Écritures parlent de Jésus. Alléluia. N'Apocalypse balobi ke kombo na ye liloba na nzambe. Jésus kombo na ye liloba na nzambe. Les enseignements musuzo pesa bana. Les enseignements teza kaka na zolo. Ozo fungula bango muzino. Non, après c'est le bien ngo. So ba toko tanga ngo kombo na ye liloba na nzambe. Est-ce que vous comprenez? Très clair. Mais mutaka so ba aleki na bémission tala na nomé tala na nini boye. Azo c'est l'émission ya azo ba makamba ba païen, mazo pe selon ba verset biblique. Non. Ba verset biblique
c'est pour l'édification ya bana nzambe. Soka ko évangéliser pour tout mitema ba paye ba boko na mitema. Amen. Kwa ko sala ngo ba vantir na ba réseaux sociaux te. Ngano to tanga ndeko na pesa verset biblique chapitre et salakate. Lukia mzate. Bazolo ba mbang. C'est ça le problème. Papa fait ça. Jongela zera na papa. Jongela sous nini hébreu combien wana 12 hein 12 4 wana. Jongela ngo sous. Toyok. Hébreux 12:4. Oui. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Tozoka. Bino no boyiki pikote. Kino. Botangsa makena na bino. En luttant contre le péché. Bobundi samasumu. Ozomona. Mais est-ce que dele sabundi samasumu? Atika masumu ya nango facilement. Oui, koye et nango nasira mona zo c'est les missions. Mais bazolo ba bêtise aggrave na ser wana. O ça ne mission. Lokola be ba na ba sango ba zakana mimu apia pité. Milimu mabe. Yeba sa ba commentaire. Mitenge, o zakana mitenge. Yeba na sana mitenge ko. Ngapenza po ina boy. Asa arche de Noé tire masara nyonso. Arche ko ti sakana ba pigeon, ba lion, ba nyama nyonso tout ekota na arche. Arche ekota na nyonso. Mais somme ta kota na arche a comme sanctifié. Dans une obiko. Mais bateau va sembler la ne béglise la banque va l'obiko. Non. Et ça va faux arche. Et ça béglise à ma baie. Et ça bungi sa bateau. Arche. Quand on peut s'agir meeting de pas Noé. À côté ça. Banyamanyos. Il y a ma race nyos. Il y a ma catégorie nyos. Pour être babika. Même banyama quand il y a arche. Bakoma ki tili pona nkolo nzambi. Mais bato basamba de l'église bango. Basoko ba crédit. Baza sous tili pona pour l'église. Baza de ko pengu sabatu. Oui. Babongo la mitema te. Babongo la mitema te. C'est ça le problème. Donc azo kanda kisana te. C'est pas bien. Mais or que verset ya pesuana nebte soki abosana ki so penza même ta confondre ye ezana toujours na hébreu wana chapitre 12 mais verset 14 mais elle va y 4 c'est ça nzamba confondre ye ezongisi sikoyo na mambo yo lobi wana ya ko résister ya ko mambo ya mino yo kozala il faut boyika piko kino boki otangisa magre na bino na ko kimaka masum na ko rester na masum c'est ça le problème verset pesi yangwana mais ce que tu vas kaleba tengla atela biso na hébreu maloba lobaki chapitre 12 verset 14 seulement toké Hébreux 12:14. Oui. Recherchez la paix avec tout et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cherchez la paix avec tous et la sanctification. Luka kimena bato nyonso pena ko buli sama. Sko makambo bande ko na basalaka. Ba luka kimena bande. Non? Asengi bolimi spona kimia. Te. O kana be osasu makamususu. Pe likambo ya grave l'on valable. Est-ce que bazo la sanctification? Ko buli sama. Non. Donc ba message vient d'aventure, vient ba base et comme le la mode de vie mais basimika comme en colo. Donc ce malheureux ce qui mutayamboli atiki bibi azui miséricorde nzambe parce que Dieu est miséricordieux atiki mais baba salaka asali asengi bolimbisi lobe omona bisi makamsusu abangi asengi bolimbisi lobe misi makamsusu abangi asengi bolimbisi donc ça monde de vie na bango ba bongo la mitema te sont des païens. Mais baya na bunzaye pela kwa mburiye bana nzambe ko bebisa lokumu Jésus Christ. C'est ça le problème. Voilà. Merci beaucoup papa Vincent au côté na muzino bana nzambe vraiment miteme kiti nzambe vraiment lobeli bino à travers ya musala nzambe patriarche Vincent Makela. Papa Vincent toi qui n'aime sauver au Zindamé nous lobi makambu toujours à pasteur de n'esprit to lobela makambu ba aventure na bonzambe pe son disala basala nzambe. Mais to so mona na image juste na sengi ingénieur kala ba kota bo to zonga muke. Ah, Ndekondeni. C'est obligatoire que pasteur pour la montée il y a une fois à la musicien va comme la pasteur je peux être comme la musicien non à cause de ma voix mais pour là mais à te yaka bien
bato bazobika. 1, 2, 3, go. Biloko e. Nambe pesa biloko e. Tobandela. La salaire. C'est du n'importe quoi ça. Vous voyez Bani. Si on ça va. Des Timothée. Ah, Lelo pendant la guerre, pendant na redresser, na recadrer Patrice Mamouki. Azawa na za mutu, abena berer. Même nenga za lelo, abena berer. Nenge pe azala kawana, bana ba utamati azawa. Oza legi na TV na sengi atanga komona ngate. Pe a critiquer bilo na ngate. Ya te lokote ayoki ka pétage ayebinete. Kande azola nangwana. Et mon pétage c'est quoi? Oh t'es battu message nini? Alléluia. Bato au monde net ba quoi na. Biso to yebi Patrice de A à Z. Moto net Patrice est au monde de Patrice a retient moi si le truc. Parce que au robala moi c'était so yebi c'était que na ningako. Moi si o ya bali lelo. C'est wala siko. Azaki mutama azanga masina mais azai parmi bato bandi makai. Sur Patrice aboya on a tiki bible. Patrice par exemple étape à vie. Azai pe na mo boutique na ye na de ba moi ligablo. Azao tekani. Tu vois, donc on a peu côté. Donc marchandise au teka dans surtout l'année. Le Patrice soit problème mais al bilobela tout. Patrice problème est bon makaye bilobela. Patrice azaki pasteur. Pasteur est musicien chrétien. Abandé par les bambous tout ça. Puis ti a commis pasteur. Pe na na pasteur na ngaye manzembo. Yanza même na style nanga. Etalirani. Donc il y a une boucle à mon avis à Moussanto et pourtant Moussanto le problème à Patrice tous a ndenge moko mais le problème est que y a appelé ça aspect moko boye où il y a y nous Denis n'est pas une hypocrite. Moi je fais choses en face surtout Luki parti noir à Patrice au Kamagutu mais trop le bangote pour aller dans le surtout le nakaye on se reparle Patrice c'est là que tout va autour de quelque chose sur Denis on dirait dans le problème naïe bon moi na toye kola or il faut abanganga parce que ngande ndenge na zabui basimba ngate ala lo bawera oyoka ngaba ndiko na biso yoso bana États-Unis ba Canada bozo yoka awa Patrice zo bandelanga bilobele nega ndenga lo bakawana Patrice yo biete ah Seigneur est-ce nde mongo to mona lo ni za ngata bande ba oh shit. Merci beaucoup Papa Vincent. Image automoni pasteur Deniles. Yena na pasteur frère Patrice wa maka par rapport à makambo ya lobi que non frère Patrice a vraiment lokele ba makambo. So pourquoi papa pasteur Denis c'est prophète Denis ça be balanga na basa nzambe. Mais c'est ça le ni mo rappelle ça qui j'appelle moi passer malgré tout après ça qui on m'a dit chercher la paix na bato nyonso. Na sanctification so ki ngote mutu boko komona nzambe te lokola bo zaka na ba problème na ba makambo ne be gisa bango ezo tata ke ba komona nzambe te. C'est la parole. Bon, mon nzambe te. Façon à l'obéli, nous l'anzambe l'obéli mambo ya pasteur frère Patrice, ba conflit à ndenge wana te ke ba nzambe boti ya kaba nzambe. Est-ce que eza malamu pona ba paya pe ba na biso na ba nzambe ba na biso, eza malamu vraiment papa Vincent. Est-ce que ba conflit c'est le malamu? Nzambe ko permettre que mutu wazo oyandimeli ya sel azana ba conflit. Non, bon, si on a un conflit dans Moutouana, les gens ont un problème. Nous avons attendu pas na yo, ou exhorté, ou reboy à Toko Yambai. Yangwana de Kambo. Moi, nous avons un babinemite. Même si là, on a Jésus-Christ, il y a son magasin ennemi na été. Quand il y a son ramate coutou, ma cambaze qu'on soit, à personne à Morachida. Oui, oui. Mais tu peux se verser mon corps. Hébreux chapitre 12 verset 14. Cherchez la paix et la sanctification avec tous. Cherchez la paix avec tous et la sanctification. Bible bien go. Tout le qui me batonyo sopera ko buri sama. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Et ça c'est que batuwana ba ko mona ka nzambe te. Yesa malamu te. Ba nzambe swanaka bo benda naka. Nous ne sommes pas des païens. Tous ça pas païens sous terre. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Tout ça purifié. Tout ça libatoyo. Tout ça mis à part. Tout ça non valable. Vraiment. C'est ça le problème. Aux hommes. Il y a des gens qui m'attendent de coaler ça. Quand on a qui délire à terre il faut la boire qui ça y est. Il y a des gens qui sont en église. Par rapport à nos fondaye, ton kundaye, le monde de Jésus contre Jésus.
C'est ça Otorobakal. Yesu contre Yesu bagarre. Igeti Mao. Ma fille chérie. Nasi motema, motena ya. Omani batom no bolandak. Omani batom no botalaka. Et c'est ngani bato atalaka bango souté. Vrai, ya solo, bazo pengusa ba la nzambe. Bazo pengusa yo. Bazo botolo lobiko. Évangile se dit. Tisungu mwana popi manarsi, mamati. Bomoni bato na bino papa Nise. Ser Mimi Tomaduda. Frère Yava. Mwana ngati ko kena fili sidawa. Ah, Sœur Micheline. Sœur Micheline. Namba na yo papa Jires. Bozomona. Mwana na ngai Esther Mabengile Diamant Noir. Diamant Noir. Namba na bokilo na ngai frère Yves. Bozomona bato swanza basali ya Nzambe. Sœur Babili Mondele. Bozomona bato benga basali ya Nzambe. Non. Mosala Nzambe azaka ndengo te. Mosala Nzambe azaka na compassion. Ya bato. Pe compassion ba âme. Mosala Nzambe apengisa bato te. Alingaka Nzambe ata benga biso patinde biso nelanga na ye poto komisa bato nyonso ba disciple ya nkolo Yesu. Peut-être aussi ça bango oyo Nzambe atika na biso. Est-ce que Nzambe atika na biso ezaba conflit? Non. Ezako swana? Jamais. Ezako sala ko benga moninga nombongo? Non. Alors. Ozomona ke baza bato oyo Nzambe abenga te. On a même pas la bafouiller du Saint-Esprit. Exacté. Pose la bafouiller Saint-Esprit. Il faut dire la vraie parole. Molimo Nzambe et botu kat ne le vouloir et le faire. Et pesio makabu. Boya ozana ngondegeni. Voilà. Voilà moi suka nanga ngwana. Merci beaucoup Nzamba Pambola ndeko nyo surtout azo ki likanisa na vidéo ne baneki na suka Nzambe ya patriarche Nzambe ya Lola Pambola. Papa Vincent to comme vraiment presque na suka pour na émission ya lelo. Pour na émission ya lelo to comme na suka monde de la fin pe ba salutation ya bana na yo o ba nzimela Nzambe à travers na yo. Monde de la fin na ko le baraki bana Nzambe bozala na mayele. Bible c'est et avertir biso ke makambo ekoya. Mais moi Nzambe solo abunga te apengwa te aningana te kangama na Yesu ndoko bika to mona batei bakomi ndenge na mukilo oyo ndandi mususu awa zo bake dim eza mabe bato bapesaka badim bakota lifelo muto azo sala malamu akota lifelo na ebite badim eza mabe muso abaki bo frère za mabe ngere giza ba pesa bo frère te omoni bato nyonso basaka ba makambo pona ko attirer attention abatu ba mona ke baza ba frère or ke baza dans les faux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bible le bike na mikola suka bato mingi bako mabino bako banza ete bazo sela Nzambe musala. Amen. Bato ba bandeko Joseph o bateka kiye o boboka ke na libulu si ba bisi bateki ye bakase ke bosa la volonté Nzambe. Oui oui. Ponde ko azaki ba mona azaki orgueilleux. Osomona. Donc c'est ça ceux qui ont dit belinkolo senga Nzambe discernement. Senga Nzambe zala éveillé na molimo na yo. Pourquoi na mintambo ya ba faux wana te. Ba côté ya Bible ba pesa ba verset mais ba ko pengisa bato ebele. Mbote mingi e pa ya nanga ya nzeza siskale motema Nzamba Pambolo na moslo mama Brigitte. Mbote mingi e pa ya Sœur Sunda Ariette. Oui, c'est Sunda. Nzamba Pambola ye. Mbote mingi e pa ya bana ba zele États-Unis. Frère Lievin Nzamba Pambolo na moslo mama Gigi. Mbote mingi e pa ya Sœur Sylvie Kigalu. Mwana nanga Nzamba Pambola yo. C'est moi ma gracia. Alléluia. Nzamba Pambola yo Patrick Kamanda international. Nzamba Pambola yo ndoi na yo c'est frère Cédric. Nzamba Pambola yo pourquoi pas Pambola Docteur Jobo Bolibanda. Nzamba Pambola. Moi nanga mosali ya Nzambe monene États-Unis. Nzamba Pambola yo. Oui. Et Nzamba Pambola grand prêtre Mangobo. Na Hollande Nzamba Pambola ye na moi c'est maman Fatou grand prêtre Mangobo, prêtre ba comédien. Les grands comédiens Nzamba Pambola yo. Pourquoi pas Coco Ping Pong? Gabriel Yamba, mon fils. Nzamba Pambola yo le grand comédien. Na pesi mbote mingi pa ya Sœur Yuyu, namba na ye frère David. Nzamba Pambola bango, na pesi mbote mingi pa ya Sœur Anita, Patricia en Angleterre. Na ya na ye Sœur Arlette. Nzamba Pambola bino. Na pesi Makoko
Sœur Naomi, la servante de l'Éternel. Makoko. Nzamba pambola ye. Est-ce qu'Azali, en tout cas sur la Bossani, Limbisa, Sœur Margot, Nzamba pambola yo. Pourquoi pas appeler ça peut moi nanga tous allez ana Kinshasa. Oui. Frère Flori. Bon mon aki même na kill. Yé pas ça mikiliste moi na poto, mais tous allez mikolo awa. Moi nanga frère Flori Nzamba pambola ba bon séjour na Kinshasa. Dans 2-3 semaines, nous avons un poto, nous avons pambola ye, pembo temi na baiban soyo, sur la tenue communauté météo yeba na yo, aux amours nangai, nous avons pambola yo, aux amours nanzame, nous avons pambola yo, mbotemi na yo mboko, pour nous que ça mbotemi na mon œuvre d'art. Est-ce que mon thème a passé Vincent Lalaka, la servante de Dieu, ma chérie, la plus belle femme du monde, mon œuvre d'art, maman Bénédicte Makela. Nzamba pambola yo pena pesi bonne guérison pa bana ngai o baza muke na fièvre précieuse na délice ba bonne guérison pa ma Marcelo pena pesi mbote mige pa mwana nga 6 classe licencié Sephora Makela nzamba pambola ye plan me di pa te ko zo distinga ki nzamba pambola ye mbote mige pa ya mwana ngai Beni. Ah, okoloba mabangele kianga mabanga te menazo dédicacé. Pe mbote na famille nga makela mobimba. Nzamba pambola bino. Na kombo na Yesu. Pe mbote mingi pa mwana nga ya mosali ya Nzambe. Pasteur Meshak. Ndoi nanga. Nzamba pambola. Merci beaucoup papa Vincent Makela Nzambe pe ya lola Nzambe ya Bible ya pambola yo papa. Nzambe vaza na papa Vincent. Azongisa o ebimi. Merci Nabia Kombo na Yesu. Merci beaucoup. Donc comme vraiment la souka émission na dédié émission au peu ba Nzambe nyo surtout au préféra koyoka musala Nzambe pe bolinga CLV TV émission za pona bino boyoka bo tosa ma musala Nzambe ya lobby Nzambe vraiment lobby lié. Merci beaucoup de to comme vraiment parce que na souka na na sima ya caméra qui frère Caleb bien ta bendi biso ba image oyo. Pour tous les cas 565 dans la poste télévisée la vidéo la grâce na ye to pesa ba salutation ba mbote mais pour avoir courage ya continuer toujours musala pour na ba na nzambe bazala édifier ba tourner surtout basala na CLV TV comme na pasteur Flamme maman servante Bene Josué banderonio surtout oyo tozala na CLV TV na pesi bino toujours courage kasi na CLV TV na moni bane na bani na basala nzambe nyo surtout ya vaide beka kilo na mutu ya suka nzamba pambola bino sans oublier famille Makela malamu za kati na bino na PSP mote na pasteur Meshak Luko qui tozali kati na émission awa azola na émission à live nza vraiment pambola barisela su ebele na pesi vraiment merci to comme na suka sans oublier Divi lo sambo na vaide bereka vraiment nzamba pambola yo za toujours na se makolo ya basali ya nzambe pe ya musala nzambe Patrice Vincent Makela to mi vraiment na suka ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe mongani loboko na tata ese-moi milikola balinga bina ye. Ciel ouvert